Bonjour, bande konange zanga mamluba. J'espère que vous avez malamskani subozali. S'il vous plaît, vous likez podcast ya Moninga. Et puis, botinda tindango de gauche droite. So, qui nazalaka pasteur, ne ko pesa bino ba faux prophétie. Bolinga ki botonda na YouTube oyo tenta. Ceux qui n'attaquent faux pasteur, na ko loba langue na bango na babakata bakota kana état de folie na bango wana nengana zo ba mabonza. Oui, oui. Na bi bakota kana état de folie na bi bande konanga tomata pe na ntokita. Bon, ce n'est pas notre sujet, mais tout bandelaka kana to seka mwa muke. Ok. So, yo za zairwa, hein? Bakoko na yo, ba zairwa, ba congolais, mais ba africain. Ce qui nzamba bakoko na yo, anga sola na yo, il va te parler dans quelle langue? Il va utiliser une des langues au cerveau na wezeli ko reconnaître. Boete na changer. Ce qui nzambe alinga pesa un chinois prophétie. Hein? Akopesa nguna mnokoni na mandarine. Akopesa chinois profession lingala te. Hein? Ça sert à quoi un pasteur chinois tellement banda koloba devant les chinois en lingala? Et ça les nini et ça chinois nini? Soko tunye moko pasteur po bona bolbaka ko le pasteur est en esprit. Soko soko tunye pasteur chinois boko nyolobi. Comment koloba makambo yo moko na no yebite mo lobi oza na esprit. Ezali boma te za esprit. Quand vos pasteurs battent makabalobi, a chandala bashandala, a bobo bobo, a gri 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 gri, a bla bla bla, boye bisanga, ce beau pèse bon bikna papier ba coma. Parce que bandonanga, bon bakate ko c'est en esprit. Parce que c'est une logique biblique. C'est supposé que la Bible a été inspirée par l'esprit de Dieu. Mais la Bible a été écrite dans l'alphabet, dans la langue que l'homme sur la terre pouvait interpréter, comprendre. Hein? Ce que tant que je dis, achandala bashandala bobo bobo bobo, autre temps que la verset biblique donc un moninga no prophète azoka prophétie, ya komaki po batu bako ya ba comprendre biloko ya nzambe ba solo laki. Mais combien de fois tout le monde a un dialogue entre Nzambe na ba prophète qu'on a dans l'Ancien Testament? Ancien Testament majorité, à part les écrits de Salomon, à part ses écrits, il y a Zaki plus moto amoureux, il y a Zaki plus amoureux, amoureux. Il y a combien de Ecclésiaste, les cantiques de cantiques, na quelques proverbes. Mais papa ne azana ba psaumes à coma, là où aux autres sentir le Nzambe na yazolo en première position. Mais dans tout ça, que ce soit le dialogue entre le bon Dieu et son serviteur. Le serviteur a commis le biso, a tiki, mutaya comprendre biloko nini David a sola kana Nzambe, po bossa longo pe mateya. Comment yo telemi oti kote biso makambu muninga sola kina Nzambe? Na langue moko ke biso pe tokoki ko comprendre. Yo telemi akoloba na batu, achandala bashandala, abobobobo, ajijiji, agrigrigigi. Siko comment ngo penano? Comment? Donc, tout le monde a dit makamoko tebite voyez zawapi, consonne zawapi, sujet zawapi, complément ce qui peut d'objet direct zawapi. Donc, toko te atate na bloko uti koloba wana. Yona sakamna bandonanga la plupart de ces pasteurs babela schizophrénie. Oui, oui, beaucoup de pasteurs chrétiens sont des détraqués mentaux. Baba tamaboma ba normalité. Mais ce qui botali même les gens de crimes qu'ils commettent. Vous voyez que les pasteurs sont parmi les plus dangereux criminels. Oui, oui. Botala quand un pasteur commet des crimes. Na psychopath, différence à la gata. Bon, maintenant, tu bouilles la kabatu, oh, mouton viole la kabatu, oh, azale serial rapist. Hein? Tu peux se combo sociopath, psychopath, tu bouilles. Mais un pasteur a tamboulina moitié église na ye pas zanani. Yé pas c'est un prédateur sexuel, yé pas un problème mental. La différence en est que yé la ti cravate na veste simbi bible, azoko ganga chandala bashandala, oh le criminel musu sonda biba verset biblique, mais tous les deux ont fait la même chose. Combien de fois beaucoup pasteur a été drogué victime na ye? Na un homme normal qui fait la même chose, où est la différence? Bon, tout mi balé ba drogué victime et puis ba violer, n'est-ce pas? Alors, est-ce que moko lo bakabilo ko moko to comprendre kate, l'autre azolo ba bilo to comprendre, mais ba poser même acte. Moutou normal a kobuko lokuta, surtout ce qu'on ba français, kobuko lokuta lokola un politicien congolais. Le pasteur chaque dimanche va la cabine nini, babuka cabine peka lokuta, quelle est la différence entre un pasteur chrétien et un politicien congolais démocrate? Même chose. Tous les deux sont des menteurs. Hein? Sauf que politicien kuta solo en français, hein? Politicien cause sa cabine parce que bino pe vous êtes faible devant la langue française. Quand vous aimez qu'on vous trompe en français.
mama qui panvita bande ko lobela na lingala bo rejetaka yeti Simon Kimbangu akebisaka bino na lingala bo rejetaka bino boza sensible na muto kwa ko mais bien aimé dans le Seigneur l'apôtre Paul a dit wanande boyo bolobi wananda tonda mpeve na ebite nzambe nda lobaka na français to c'est Jésus qui parlait le français mais boza trop amoureux de la langue française une langue libabe boza trop amoureux nango problème pena numéro 00 yango wanati koyaka koteyaka bato na balangue ya baoppresseur na biso ça c'est déjà aussi un problème yango bomoni nasepelaka na biloko na bino na babinzambinzambi na baeglise na bino te to boyebike baeglise nano ezalaka na démarrage kaka ya mabe kaka bandeko nanga soki totangi ata bible malamu mais le Dieu de la Bible a promettre Israël combien de fois ont rappelé Israël bénédiction liée na bakoko na ye boko kende na mabele na prometaka bakoko na bino combien de fois le bon Dieu là dans la Bible azol ba kambu ya koko siko koko ba Israélite wana zakolo ba langue nini donc le bon Dieu a parlé à Israël na langue maternelle ya Israël boite makambo Israël tout c'était lié na bokoko na ye parce que zalaka nzambe bakoko na bango biso à notre tour le Seigneur Dieu doit nous parler en français na comprendre kangote mais il fallait que le bella Moses sukuna na Egypte ce qui na désert il fallait que bande le bella kasi na français na sepela kanangote comment ngai zairoise barrière koko nangai na solo ba génération yo ba komaki corrompu ote je parle de barrière koko nango bataka bato malonga nanu balobaka na langue nini c'est que dans leur spiritualité ils ont parlé avec les Mvuluzi dans quelle langue est-ce que le bon Dieu tant bazo pesa bakoko nanga inspiration pesa ka bango na français on ngana mela suma itezaka mais bien aimé dans le Seigneur a dit allez boke bozuli na pas interprète en lingala ça c'est blague avec les gens ça c'est blague avec les gens yenzambe tango sola na Israël soka ozo sola à travers prophète na munoko yo prophète ayebi na bakoko ne bayebi puis le peuple bayebi donc les autres l'esprit inspiration était pas inanzambe na mutu ya prophète alobele lango peuple et c'est vrai que le prophète lukape s'interprète mususu alobela peuple na langue ya peuple wana mais prophète azoloba na langue étrangère makambo to munango kana binzambi oyo là où un pasteur se lève azote abino en français pour aluka la bien interprète ce qu'on a lingala ce qu'on y est pasteur le bon Dieu appelle ça qui inspiration en français boite tenzambe bakoko ba pasteur na bino asola kana bakoko ba pasteur na bino en français yango inspira ka ba pasteur na bino en français boite mais pourquoi là vous avez besoin d'interprète en lingala Tolanda parce que nzamba zana catholique kelemba ba pasteur ote ce sont des espèces de cons Tolanda mingi baza ba détraqué mental oui mais bandeko nanga mutali boma soka linga déguisé ki liboma na qu'est-ce qu'il fait il commence à parler en langue Tolanda mais soka moni muto soko tuntuka blablabla achandala blablabla yoko le baka ntuka koti mpeve encore bino bolinga ba exhibition pour les bino ba congolais vous êtes séduits na langue française vous êtes séduits na ba exhibition ba spectacle comment mutumo kaza problème est-ce que ce phénomène ou yabo ndoko tia na scène pépé botiki abata masima ya alléluia amen bino ba boke bozolanda ke lobi tango ko dévierge bino oh ba pasteur ba dévierge biso yo e bakate qu'il n'était qu'un prédateur sexuel Tolanda non mingi vos pasteurs sont des prédateurs bazama prédateur baskota na église po bazala na accès facile na ba victime na bango yep bande onanga kozana ba tumususu ba violaka ezali opportunity se présenter déjà na mutune na mpeka ke za bienté ça c'est vrai mais yena victime ba yebana kutute donc ezali random Tolanda et peut-être victime c'est à marcher na mauvais endroit na mauvais moment le chemin les deux personnes se croisent et tu tombes victime tokani wana ezali qui viol qui ezali lié na opportunité qui s'est présentée et ça peut qu'un crime cause à peine na violeur mususu comme vos pasteurs là où il y a l'intelligence derrière ce qu'il est en train de faire et c'est ça ce qui le rend très très dangereux bande banangai et alors la ndoki bomoni ndoki azalaka moins intelligent azaka menace pas motute pour voilà sorcellerie est une science n'est-ce pas mais bino boko koloka barande te pour année parce que bon maîtriser la science qui ndoki te bon ande mita mabe bo bandoki te to landa
Voilà. So, ya lendoki oyo ba maîtriser science kindoki te. Azande rempli na mtema mabata projecte leo négativité ya. Eko balance eza penza na ampleur mingite. Le mauvais ndoki, c'est celui qui comprend la sorcellerie, la science de la sorcellerie, celui qui a l'intelligence derrière. Wananda ça c'est un ndoki dangereux. Tolanda, voilà. Pour wana avec intelligence, et bien nga ko flatter yo et tout préparer ka bakuna ye tout. Wana ça dangereux parce qu'il a un cerveau derrière ce qu'il est en train de faire. Mais Bouriko qui veut être ndoki bon. Il est dans son droit d'être ndoki comme mais bon wana ezalo kola mtazo meke ezalo kola ka lionso azoko ko ganga devant toi hein voilà ozo mona ndengo mona kanyao no anda n'est-ce pas voilà so ba pasteur baza kutu très dangereux parce que mutune na resala ka bien te c'est un prédateur a un problème mental il aspire de violer les gens sur quoi Tali il a une image ce qui va battre yoki kakendo kale moi ça batu nanzele ko pesa bien te asimbi bibla tena sali peka abatami derrière pulpit kuna abandi alléluia amen comme ça ba sœur encore biso basi ba émotion na biso nde makambo etraisaka mokili moi si mona un homme en veste na cravate te surtout si un homme là parle le français hein. On dirait serpent on a garde il na la taka veste na cravate alobaka en français yango evezalaka séduit oui ngana mona que le serpent Eve basola kanda en français parce que c'est que langue mususu Eve n'allait pas être séduit le rôle bino on vous séduit pour passer à le français ma sœur, ma bien-aimée, ma sœur bien-aimée, ma sœur en Christ, et le bien-aimé Seigneur, le bien-aimé en Christ. Bolingi ba phrase na appellation na mingi. Yango tina ba politicien na bino, bazaka motion 00 bar, ba français na ba français. Ba français moko inutile, et c'est la biso lokota moko te, eza langue yaka na masuwa, hein? Tala ndenge ba réduire bino. Bato ba la bino Bible na ba pasteur oyo. Oh, avant que j'oublie. Nayoka ki Machelo yo, celui-là qui est allé faire tuer sa femme là-bas na Istanbul kuna po basalele moi si bebel ce qui peut bebel. Makamongo ngoto lo ba. La femme noire naturellement est une femme qui est curvy. Boité. N'importe esclavagisme, l'homme blanc abandonne que la femme noire a se sentir belle dans sa peau. On projetait toujours l'image de la beauté la beauté européenne. Mais la femme noire était très très belle. Donc ça la peut bamindele au fond faut la capée jalousie. D'ailleurs ce botel bas na bango mingi balinga pende ba copier biso ko bakisa bambebo ko bakisa ba ko maloko la biso. Ce qu'on a compris nakate comment yo femme noire, hein? Osa naturellement na ba donner que tu es héritier de ta maman. Yo sombela kango mbongo te. Bakendo bakisa yo lembebu te. C'est naturel, tu es héritier. Que tu es héritier beaucoup de richesses. Tu es héritier de richesse na ma belle. Hein? Afrique est un continent très très riche. Et puis la femme africaine est une femme aussi qui a hérité beaucoup de données. Tout ça, c'est un talent embellé. Mais les talents inexploités. Ma ben abisonde suko yango wana. Yango bomoni batokola bakadashian bazoko imiter biso ale bino pe na complexe na bino yo pose que ndoko salisa bebel ozala lokola Kardashian mais Kardashian ya sombi tout ce que tu es en train de voir là c'est avec les dollars eza donné te bon yo talite ya mama na bango ya zalaki na héritage na kopesa bana na ya basi la nature nous parle toza na mission komona mama azana donné kopesa bana na ya basi te siko bana babimi hein na ba dessin lokola ba femme noire boy pour somba mi na ba laboratoire. Je veux dire soyez fiers de vous-même mes sœurs. Tokani vous êtes belles telles que vous êtes. Tolanda avant Bible ba ko kosa nango bino quand vous étiez les déesses vous étiez les femmes à respecter parmi vos sociétés. Tokani talanda Bible na ba pasteur oyo ba ko réduire yo femme noire. Balobio, qu'on reconnaître une déesse est un péché. That's not true. Ah, mais tu deviens de ma solongo lelo, mais na flashé bino mukie.
mundela yiba mo connaissance na biso tangu ye mundela sambela kalobi Maria mère de Dieu tolanda on dirait za masolo a Sophia na Seigneur Dieu mezali kamba mukolo mususu mais ce n'est pas pour rien on se reconnaître Dieu le Père Dieu le Fils le Saint-Esprit is a feminine energy celle qui donne la sagesse. Je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai l'esprit. Il y a qu'au diriger bino conseiller, esprit de sagesse, right? Yes. T'as la bonne minimisaka force féminité. Tu l'as dit, hein? Rien n'allait exister sans aussi la force féminine. La femme est la conservatrice, préserve la vie. La femme est l'expression de la vie. Même l'esprit de Dieu se promenait sur les eaux. So, si Dieu a sa force masculine, les eaux ont la force féminine. Well, mais quand on a la maille dans le monde, tout le monde sait que ça va donner. Tout le soleil est la force masculine. Tout le soleil, tout les femmes, tout la maille, tout le sait que ça va donner. Excuse-moi, Tolanda, l'univers ne sera plus tel que nous la connaissons. Tolandi, hein? So, les eaux doivent exister. So, rien ne s'est passé sans dans une force féminine. Tolandi, hein? Voilà. Pour que ça équilibre. On ne peut pas seulement avoir force masculine, tout on a besoin de force féminine. Tout comme on ne peut pas seulement avoir force féminine, force négative, on a besoin aussi de force masculine. Alors, tu ne peux pas dire que force positive n'est la plus importante que force négative. Non. Si la force positive est la source de la vie, si l'homme, à travers son spermatozoïde, c'est lui la source, il y a moto, c'est la femme qui reçoit ce spermatozoïde, qui préserve la vie, qui nourrit cette vie en elle, et puis elle expresse cette vie-là, Mukolakei Kobota, Tolanda. So, si on enlevait les femmes, Totikika Mibal na spermatozoïde na Mikongo na bango, la race humaine n'ira nulle part. Tout comme ceux qui t'ont éliminé par Mibali, Totikika Kabasi, Tozaka na baovera, on a baovium na bambumu na bisawa, tinde salili batunini. Tokani, nga nazo so na bina mon fils kada 18 ans, naza na baovera na nga biloko na nga tuna kende ko kanga yanga ite. Tolanda, mais je n'ai pas un homme. Donc, il n'y a pas de grossesse. So maintenant, quelle est la force qui est plus importante que l'autre? Non. Donc, vous voyez que pour que la vie continue, we need to have toutes les deux forces. Cette balance-là. So, l'époque Africa, Africa, l'époque ancienne époque, nos sociétés comprenaient la valeur de la femme. Et yes, la femme était vue aussi comme le Saint-Esprit qui conseille les dieux. Hein? Même l'esprit n'a pas de la bino à conseiller bino. Tout bête marche en arrière. Dans le livre de Genesis, on crée Eve Poisalanani. Conseillère, il y a Adam. So la femme n'était jamais créée pour na cause la soumise, pour l'ambagaba foufou. Ndenge bokoma lelo. Et chez nous les bantou, moi ça koko le baté, moi ça koko le baté. Réfléchir, bobo il faut réfléchir au nom de nous sommes des bantous. Oh qui bantou na bino boyela bateau na comprendre kango peut boyena ki bantou moko corrompu bino. Oui oui. Et puis vous avez faux bantou. Tolanda. Mais si la race bantou et utakuna na Northern Africa, bisika to utaka bakoko na biso ba utaka po ba migrate na Sub-Saharan Africa, bazala kama yele. Boyoka teke y avait les femmes pharaons, les femmes qui ont dirigé la société, et les hommes étaient confortables dans leur peau. L'homme noir ne paniquait pas en face d'une femme forte. Hein? La femme africaine, la femme noire, hein? Elle représente l'Afrique, le secret, le mystère, la nature même. Hein? Tolanda, yango bomoni même anatomie na biso nzamba bombaki. Tozo conserver totonda sekele. Kaka ndenge océan Atlantique na Pacifique toyebi makambo eza kuna na muzindo na ngote tolanda mais ya melaka kaka bango ba melaka kaka tozolanda mais elles sont très très nécessaires mais elles détiennent certains mystères que nous ne comprenons pas lokola pe biso basi et l'homme africain à l'époque
n'était pas complexé devant la femme africaine forte. Non! C'est ça ce qui a contribué dans la société africaine à être une forte société à l'époque. Tolanda. Et l'homme blanc avait compris cela. Ayaka corrompre notre spiritualité. Et il fallait aussi qu'on réduise la femme noire. Oh, femme soyez soumise, tu ne peux pas parler là où se trouvent les hommes. Mais ce qu'on y a combattant à Kelly Moisi, à qui est pour Nanine. Pour la conseillère, il y a Adam. Ba conseiller canine, pour conseiller, il faut faire l'homme pour conseiller, n'est-ce pas? Oh, la femme ne peut pas parler là où sont des hommes. Si on conseille, il fallait qu'elle ça dans la monnaie. Parce que l'autre manière à passer la conseil est pas ça, masumu. Si on conseille, vous comprendre, hein? Version originale. Il y a conseil d'engel fallait qu'elle passe la danse à la guinée. Conseil oral. Pourtant, qu'il a. Vous comprendre? Et puis si, ma bé, vous êtes, si vous ne comprenez pas que le chrétien, vous avez un conseil oral, hein? Mais vous kangami na o yelukela biso makambo. O wanende lukela batu makambo na mukilia wat, selon la Bible. Vous êtes, malamute? La femme peut conseiller pour il faut l'oba. Tolandi, hein? Ba conseiller même à ba président, ce sont de parler. On atanga communication, atanga journalisme, relations internationales, et ça va discipline yo, ba curriculum nango za la public speech, et ça va domaine il faut loba. Hein? Les prophètes dans la Bible, bazala kapé ko conseil barwa, bazala ka koloba. Jézabel influencé son mari na koloba na oral. Oyo makambo ba chrétien ba yela bisowa, et puis bondima yango. Moi c'est surtout le baluba. Moi ça le batesika yango mbujuma iwane tonga matin tala soki nzamba monaka ke mibali ba mikokaka ndasala ka moi ça ko conseiller l'homme te boka objectif pourquoi il a créé la femme pour monaki ke yanke oyo ba maele mingite ba koma na pomo baka mibali baka batuka ba désordre kaka tolanda mais le bon Dieu le créateur atalabi ali Adamu azokende na ngoyo za mabe Adamo masolonde na banyama. Donc, parce que normalement, les hommes ne réfléchissent pas bien, normalement. Tolanda. Non, un homme, ce qu'a commis Moutumunene, il y a une femme forte à ses côtés. Nous hommes, même au balouana, l'ongola moisson, on appelle moi Simoko Bourigo, il devient perdu. Il y a combien de hommes bavina bangope, beba, ils sont perturbés. Parce qu'il a fait l'alliance avec une femme Bourigo. Tolanda. Oui, une femme bourrico, elle a l'ability pour l'homme. Tolandi, hein? Tokane. Zambasali Eva Pape ça, Adamo, conseil. Mais le bon Dieu s'est promené dans le Garden of Eden. Pourquoi il m'a abandonné que ça, nani, Adamo, conseil? C'est pas ça qu'on dialoguer. Boite. Atala, bitena, c'est le être semblable à lui. Oh, il y a un conseil. Mais pour moi, si je peux conseil, moi, si je peux avoir phase à la maïle, c'est là où vient la sagesse, le wisdom, l'esprit à wisdom. Nous sommes très, très connectés avec l'esprit de Dieu, avec la force de la nature. Yango, moi, ça, c'est ma casse d'intuition. Tous les sensibles spirituellement, moi, c'est au moins l'autre facilement même que l'homme. Allez, Mundela comprenait que la femme noire africaine était aussi une force to be reckoned with. Que Africa était forte parce que la femme africaine pas à la une femme guerrière, femme forte, leader. Tout ça l'endengenin. Baye ba corrompre notre spiritualité na bino. Baye bisibino que bokande basala po mdelende ke ko corrompre Bible na wanati. Aja balusi masolo na Bible alobi. Le fils de Dieu un jour, Dani, il n'a qu'à tellement moni le fils de Dieu va tomber, fallen. On a ce pelaka, yoka bat intelligent, hein, parce que qu'est-ce qu'on peut dire? Vous êtes plus intelligent que nous, tout le basounini. Bat intelligent, c'est qu'on a comme on a intelligent chrétien. Comment est-ce qu'un chrétien soit quasi intelligent? Il est plus bourrico qu'un moutaza analphabète. Ça, je n'ai jamais compris. Français, la langue, moi, comme bé, hein? Tolanda. Que Moutuna français so kasimbi doctorat, il fonctionne plus pire que Moutatangate. On dirait les babés. Ce qu'on total à makamuso bien. Supposons yoza likolo, hein?
Ozolingwa okitanase. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Okiti, n'est-ce pas? Est-ce qu'okiti po, il y a un problème que kwei, to okitinde nase. Tokane. Voilà. Mutamayele akoluka yeba, cet verbe balobi fallen, they fell. Pour moi, les a une connotation comme s'ils ont chuté. Tolanda, tout comme chuter peut aussi se mettre que mutakiti nase. Kokitanyo se za problème te. Mais yezu bolobi atikaka kitina ya ngbende akita kia onase pour sauver l'humanité. Si koko kita yezu, pourquoi bolobi te que tango akiti Jesus fell? Wana fell te, wana kiti na ndenga bien. Mais les fils de Dieu, oh, they fell. Non. Les premiers habitants sur la planète Terre, boyebi, c'est l'homme noir. Boyete, l'homme noir, outa, to bete ba marche en arrière. Tango aye sur cette planète, azaloko la mupaya, il fallait qu'il des guides spirituels, ba guideye. Ces êtres venant d'en haut, o babandeki kokita, ces êtres bazalaki benevolent, bazalaki malevolent te. Tolanda. These are benevolent beings. Bayaka kwede bakoko na ba conseil. Sala boye, mutakobika, zonga boye. Ils ont accompagné l'être humain sur la terre. Tolanda. Ndesuki bozongi sima bokoka, presque dans toutes les mythologies, on dit que quand les dieux étaient parmi nous, Toyokani, et cette phrase-là est vraiment correcte surtout avec les Africains. Que les dieux, l'Elohim, étaient parmi Bakoko Nabiso. Ils vivaient avec nous. Et Bazalaka Bagit Nabiso Baokamba Biso. Tant, mais le cola, Tozape va être avec le choix libre. Le malin, à travers Bato Binobo de Fandaka, Baye, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ba diaboliser ces êtres-là bénévolents. Pour nous séparer Bisona Bango. D'abord, bambi bango étiquette négative. Que oh, baza ba fils de Dieu ba kweya kana. Bolanda la base on appelle ça comme un exemple de ce que besoin na mythologie nyoso. Que ça soit les Kemet, baza beta juma solo ya ba être moko venant d'une autre galaxie et ils sont venus sur la terre to help us. C'était pour nous aider. Tolanda et les Africains surtout bazaka très connectés avec ces êtres-là. Mundele tango pour introduire oyaye spiritualité qui n'est pas une spiritualité en fait à copier yiba baide puis à corrompre yango azongi selibiso la Bible ou bien Coran na kaba musulman et tout se focaliser dans la Bible alobi ke ba africain bazalaki ko sambela banzambe belé et que ba bengi banzambe bana bazaki ba pagan gods et balobi tozala kaba païen. Non. Ces êtres were benevolent beings qui sont venus pour nous aider à Kokonabiso. Tozolanda. Et c'était pendant la période là où même Africa flourished. Tozolanda. Tant que vous retrouvez Takamasolo, Purple Dawn, le meilleur des temps, là où il n'y avait pas la famine, il n'y avait pas de guerre. It was perfect. Parce que les dieux étaient parmi nous. Bosa la recherche à Makamnazolo ba oyo. Tozokani. Et tant que bobengani bango, bo renoncer bango, bolobi eza kindoki, eza mabe, bo balusi misu na bino na Golgotha. Bango pe bako s'imposer te, ils se sont retirés. Et maintenant ça nous a laissé où? Tolanda? Non, parce que biso to misala ki sur la terre te. Donc le premier habitant bayaka awa pe sur la terre. Toza bapaya awa sur la terre. Tolandi, hein? Maintenant, tant que bateau, il est plus intelligent que nous, était ici pour nous guider, nous assister, toboyi bango. Ça nous a laissé où? Ndebo moni, conséquence nous comme on a eu. Tolanda, si que le lobo a perdu, bozara ko Jésus-Christ de Nazareth, ce que tenu Congolais Nazareth na Congo est à la Kawabi. Hein? Maïebika Jésus-Christ de Nazareth, vous êtes tellement déconnecté avec votre spiritualité. Et c'est ça ce que le malin a voulu, il a obtenu son objectif. Tolanda. Et parmi Balokuta Newanape, il a aussi minimisé le rôle de la femme noire. Barandre bino basia soumission moko na komprenakate, na kolamba ba fufu na bino na kopondaka bana chaque année, chaque 2 ans. Vous avez été réduit en ça. You know. Quand une femme
congolaise revendique Kibantu naye, très souvent la qualité de son cerveau n'est pas bonne. Tolanda et naye bakate ça sert à quoi koloba. Et puis là ce qui ça comme elle était na vie, tika koloba ko zala ka Bantu. Ce n'est pas bien ça to think ça bako na biso. Bako na biso bazala ka lokola binote. Mais Kibantu ngo ya bino je ne comprends pas. Siko bako na biso bazala ka na banzambe bazoko tambola na bango. Bazo pesa bango mayele bango bazalaka de quelle race pour yo descendant na bango donc bango ne bazalaka le Bantu original siko oyo ki Bantu yo yela bato yo zalaka na mayele te oyo ki Bantu ya nangwawa ki Bantu na bino yo buta nango wapi à part ko fingisa identité hein ba Bantu bazalaka moins intelligent boyete bozonga suna histoire malamu botanga histoire na bino bien bakoko na biso bazalaka mbuzobo na omona na bino awe te boye bozaka suma ele tena mutu oh biso ba Bantu la femme d'être soumise moi ça ko la batese ka mibali baza poni bino bwana baida kwa corriger kanzambe na makamu nyonso yango ça bafoué nous aimons critiquer nos hommes mais quelque part bazana basa malonga ko pesa bon peu conseiller c'est ça le problème bakoko no y avait des reines africaines même la Bible zotango zo mona rôle ya moi c'est en train de donner le conseil tal tozana ba politicien moko basi na bango tout baza basi ba idéologie ba Bantu na ba chrétien na Paul aucun conseil yango mobala buka bank na mboka mobala sala mabe aucun conseil okebite na basi yango ba koti pe lisusu na mabango mobala zo sala au nom de moi ça kota kama kama mibalité tozaba Bantu okama buriko ça n'a rien à voir avec être Bantu yoza plus Bantu que barene Cadence ba Cléopâtre yoza plus Bantu que bango oh moins intelligente que tu es Bantu en quoi? Tu quand même finga kisaka pe bakoko na biso beko. Oui, tout ça la retour à l'authenticité. To finga mi pe mingi. Bakoko ba finga mi mingi. Makamnyo so zala ki liena africain, on a diabolisé. Bino pe bosi bokoti pe na rythme yango. Maintenant bino bokoti na en train de vous détruire vous-même. Kasi wuta boela batumili ma ba femme soye soumise awa ndenge pola lobaka na bino. Bokota kama kama mibali te. Bozo mona société na biso ngeke kendete. Mibali baza batakotikela ka mboka boye sans ko pesa ka bango conseil bino nde bako corriger sur konzambe bomoni conséquence bomoni là où tous ces hommes là bake na parlement bake kuna na bagarde républicaine na yemo chilombolombo basi baza na autorité koloba te bomoni conséquence bomoni te ya Congo hein voilà c'est ça la société quand la femme est bourrico voici ce que devient la société. Parce que bino besoin na idéologie ya corriger la nature. L'équilibre doit être là. L'homme a ses talents et ses qualités naturelles, la femme aussi. Au cas qu'on minimiser l'une sur l'autre, c'est beaucoup déséquilibrer la société. Soleil Nakerov. She heard me. Tolanda, nous avons un déséquilibre. Éducation bana bafoué basi bazatale bele na église okaka batu pe ba pesi ba pasteur mais tout makasi kaka bino basi ba Bantu yoti on ne touche pas mais ouais ne touche yango yanzamba ngo kala tango azaki ko inspirer les femmes de l'ancien temps pour inspirer ka subinoté elle qu'on comprendre kata oko kene na église okuti ya plus de sœurs que les hommes et ba sœur ngo ba fandi mitu moko tazana za normal bosa ngini ni bino hein bino nde boza plus Bantu ke bakoko na bino bino nde boza plus mayele ke ba Esther na Bible ke mwasi ya Ponce Pilate bino nde me bwa malamu te tala Congo na bino yi Eve a vécu pendant période de perfection atata nguzamba abengani bango na Garden of Eden mais la vie était mieux tala bino bato ba lamentation kasina ki soumission na bino tiaba oh là chez nous les Bantu bozi boke ko hypothéquer ko boza ba imposteur boza kana mbe Bantu te to ko lan sape boto kuti boza ba semi Bantu beko baby c'est la biso ka Congo wana mais Congo eso ko beba pona ba makila ba étranger oyo tina kati ya mboka na biso yango bomi Congo Tolanda boye ba complice ba mindele non objectif ko boma société na biso. Bon, Batami, ne touchez pas, mais ouais, oh, nous les Bantu, la femme ne parle pas.
mibali oyo soki nzambe amonaki ke mwasi alobaka te nde asalaka mpe biso te asalaka biso to konseyaka babandi oyo mobali alokola mwana moke mituna bango ere moko esalaka bien tala mibali naturellement baza kondire na mwa mayele nde bamathématique mais common sense logic practicality bazaka très très fort na yango te quelques-uns oui mais mingi non c'est là où biso basi sikoyo po mwasi naturellement fozala misu mutalama ale bozi ozi olalisi misu botikeli mibali badirige siko tala Congo etondi nde na batala soboke na parlement bokuta bamibali baza kuna bato bafrançais na bafrançais soko pesa biki na mathématique wana kosala bacalcul oyo ayekolaki na académique po basalaka mpe en pratique te bongo yo somoni économiste congolais abongiseli biso économie biso tovivaka bathéorie côté pratique bamakasi te pratique boyebi nani nasalaka pratique économie la maman qui est en train de vendre les arachides dans les rues là voilà bomoni sikoyo vous étouffez non. Côté microéconomie, les femmes ont tendance à être plus fortes en ça que les hommes. Parce que la nature, l'homme a tendance à comme on a niveau ya macro. Tolanda, oui. Les hommes sont comme ça. Zo kwa visionner bablo connaît peu dans 5 ans, bablo konini, ndenge nzamba sali bango. Nasengo ngweza. Yo za wana pona ko aider côté micro. Comment côté ba plan en place pratique, malembe pour atteindre objectif na vision na zanango. Yango Congo ezokende liboso te po tozanda na bato ba macroéconomie bomoni tous ces da batondo na parlement bato ba macroéconomie siko basi na biso batekaka na bawenzi wana baza bato ba microéconomie maintenant siko elles sont bloquées tolanda elles sont bloquées par bino na bato ba mentalité ya ba femme bantu doivent être soumise balobaka eloko te wana. Et puis lobi bokoloba biloko mati Congo na biso pasi penza Jésus penza sala pona Congo. Gosh, bino penza. Bino botanga kateke yezo botama kande na mwasi. Asa kuto fils biologique ya Joseph, te? Donc, boso mona même la Bible elle-même baso pesa mwasi honneur. Mais yo zana na baide na obloko no mundela teki na mutu, ozo honneur na okaba, obokoma se pendenge nini, et puis boso senga Jésus respectait beaucoup les femmes. Botanga kita kuna na livre à Luc, il est entouré par les femmes d'affaires. Yesu zalaka en compagnie basa baburi kote. Oh, Yesu mona makambo. Les femmes qui étaient autour de Jésus zalaka basi batalama. Martha, Susanna, Anna, les femmes d'affaires. Basi batalama. Yozo ya yuma. Oh, nabala Yesu. Yesu zalaka vierge. Azako tomba amoureux na basi wana te. Tolanda, yemoko yebi pourquoi il est entouré par ces femmes d'affaires. Yemoko yebi na mutema, c'est qu'elle est na mutema kenda na ngona lola. Tokani, mais d'après ce que nous sachions, on dirait atakane ko kipe makamba ko tombaka amoureux te. Donc oyela batata ko nabala Yesu. Toi qu'est-ce que tu rapportes à Jésus? Baninga no bazalaka dans sa compagnie, bazaka basi capable. Yo yeli ni Yesu nini? Ome mala Yesu mababe no saka mayele te, ozampiaker, ozaka mayele te, alozo kende comme lutila libale pa Yesu. Po bebe yango ayaka na Congo. Yesu a compris qu'il y a beaucoup de femmes malheureuses, balingiye, malamute. Et puis elle est babé, hein? Elle est babé quoi? Ozana intelligente te, oh, nabala Yesu na lingiye. Non, tanga sus na Bible malam. Tala le genre de femmes Yesu zalaki kozala en compagnie na bango. Basia mayele. Yo, ozoka vision ta mon côté. Aucune bonne idée oyaka nango. Oyaka ko nabala Yesu. Akeno wapi? Ten esprit a bien. Yesu okende na bino ba femme chrétienne no ba bantu lelo akena bino wapi? Mais Congo ngwana batikeli bino bo mone sika bo accompagner Congo kende. Kaka makamba paradis nde bakukoka. Baninga na Amerique ba pesa ba formule mathématique naze ke ikuna na ba mercury kuna. Yo ata formule pamba to bende ba mai na ba robino yaka nango. Yesu sa pesa bino mayela ta mukie. Saint-Esprit va féminine. Bobenge bolelia tous les jours. Bosu bozu ata formule ya Saint-Esprit solo na bino. Bozamba site. La mère de Dieu a solo na bino. Po atali ba qualité ba cerveau. A boy ko lekisa nani ko baby sa formule de mathématiques pamba. Botala film Hidden Figure. C'est basé sur une histoire vraie.
c'était les femmes noires. Bayena ba mathématiques à malonga tala baninga. Yo moni bango batala que nous sommes les femmes, on ne peut pas parler. Non. Elles ont combattu le racisme qui était là en face d'elles et puis bah aider le gouvernement. C'est le pays qui a gagné. Yo la femme ne peut pas parler là où il y a les hommes, mais les femmes bantu, t'as les foko yemba kolamba makayabo. Moi si foko yemba kolamba boy. Sikotango si kolamba, nyongwa wese. Nde tutongi babalabala ti. Totonyango na ba makayabu nono lamba kaboete. Ekonomi ngwane bongina makayabu na yoti. Toke na luni na makayabu na bafufuna olamba ki. Toke na luni ti. Rwanda pamba babundisa kabiso aucune idée ya stratégie de guerre. Kaka kolamba kabiloko pamba na ba YouTube. Ata yezongo sur la terre des hommes, yaza kane punta ba miracle. Abalu saka ba mapa yemoko. Azaki na besa basi ba olambela kaya bafufuna ba makayabu ata. Kako mwasi ba kolamba mwasi ko. Koko na zala ko obsédé na ba kolamba bafufuna ba makayabu te. Et puis makayabu ezala ka d'origine africaine te ba portugais de bela ka biso poto bela ba hypertension to sala ba AVC. Ba ele biso makayabu. Donc un poisson mal nourri, ba mungo nyoso na makayabu na za poto salonene. Po me mona AVC. OK la mkana na cinquantenaire. Nde bloko ba portugais ba la kabiso. Comme spécialiste nde makayabu po kendo bela hypertension lobby. À l'époque nga yezo tala yezo batela tango zo biloko ne tonda ba mungu wana o consulta ka yezo koko no africain original eba ka makayabu biloko mbale portugais la bino kindoki na makayabu. Boye bien, te ba maman na attaqué pe lelo parce que Thomas Peto kita. Boye que nous avons échoué le Congo là. Ah. So botia mamulu batembe boko taka na ba YouTube botala ce que nos consoeurs congolaises font. Suko bino moko botala ce qui la femme est puissante donc leur influence totale si on peut espérer avec le Congo. On ne peut pas espérer. La femme congolaise d'aujourd'hui n'est pas une femme qui va bâtir le Congo. Non. La qualité n'est pas là. La qualité n'est pas là. Bon, se comporter ma baie. Bon, ça basi mokaka. Ce qui peut le rando, ce qui peut bloquer nini na ba YouTube, balanga sterater, makambuzanga tina mboka no so kende. Tala, ato là tu sali fier. Tu es lié avec l'état de ton pays. Toyokani, yap. Quand ça ne va pas dans ton pays, sonyoko ato là tindenge nini. Ato tia bakabelo ngondenge partout kende ce que je suis congolaise. Ah, batuana. Oh, ce grand pays là incapable de se défendre, ba Rwanda ba mener bango vie dure. Sonya na zonga la kabiso nyonso. Tolanda. Donc ozo sala lolendo ya pamba. Yo ki congolaise na yo ozo ko aspirer ko kendo senga refuge na mboka ya batu mususu. Tu es né sur une terre riche. Dieu a béni ton pays. Mozo mene vie ya médiocre. Hein? Tu n'as pas d'argent bongo kenda ka ba politicien. Tolanda et aux beta tol na ba YouTube ou lotala qu'est-ce qui se passe dans mboka na yo botele matin que basia mayele bolanda te exemple ba koko na bino ta basi ndenge bazalaka ye mama ki mpanzita tango azaka audace ko tele mazoko lo ba contre les blancs azalaka moi site et puis trop jeune que nous tous ici mais elle a compris, elle a parlé. La parole de Dieu, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est la bonne nouvelle. Peuple moko traître, peuple a trahir koko na ye. Bitala, nasa lobela bino, boma tabo kita, bokanga kama kama mluba lubaka. Ti boko zongela bakoko na bino. Tozolanda, atabo mati bokiti. Atabo lobe ba langue na bino ndenge bolobaka wana. Mwa, chijengu. Bino bozo kanisa ke boza lokola ba société ba mindele. Vous êtes très très liés na kibukoko na bino. Tolanda, bino ati boko zongela banzambe abakoko na bino. Tokani, zambe na bino étranger bokanga mane wana uta bolinga ye. Kasi yango bokufa kape pona yeti. Mukoleza boko comprendre ke bakosa bino. Boko zongela kanzambe bakoko na bino. Bobu po yini histoire na bino. Bo yini bakoko na bino ndire bozana problème bakoko na bino. Bozi banguna oyo baka kosala bino mabe, bo embrasser bango, bozi mais yoko yina koko no mais c'est ton identité. Bako etu ba yaya. Oh peuple modèle nini oyo. Hein? Boza mushindukai. Yoko yina bakoko na yo, banzambe na bango, mais c'est ça ton histoire, c'est ton identité.
c'est qui tu es. Yo kanisoko telemi Jésus-Christ de Nazareth ashane bashanda bo ndoko minani ndoko mi kazar ndoko mi faux israélite oyo tetango silisi ko lobawana nden Netanyahu alobi en tout cas vient habiter ici na Israël na biso mutu na mtazo bundela bakoko na ye tala que personne vous trompe Netanyahu na ba européen wana bazo bunda ba rétablir Kazar ezalaka royaume ya kibukoko na bango avant tokani yo soko zotika oya yo kibukoko elimwa ba effacer ozoko landa ka babuzo bozoko tala na misu zo bande kozalaka yo baninga bazo bunda leur histoire bolanda te ko autant contre Russia wana za ce qu'on nous présente. La réalité est que les groupes Bakazar, Bazobunda, Boybe Zelensky est un juif aussi, le faux juif là. Et ça, Makilana Bakazar, Bazo lutter, rétablir leur royaume. Mais le royaume n'a existé à quelle période? Ah, Tokani, Bozo Mayele, Bozo Naïsa Nobore Vakamingi, Bozo rêver trop. Bachino va préserver la bango histoire. Ba européen bazo bunda na bazongelo ya bango yo tike kende pour le biba kokono ba bakanzambe te mais bato yo za tomba amoureux bakosa yo tala vous les chrétiens croyez-vous que si aujourd'hui ces européens là réussissent à rétablir leur empire de Khazar croyez-vous que bako continuer à reconnaître Bible na binowana? Non, votre Bible là a servi l'objectif bazalaka nango un point barre, c'est tout. Baza kuna na kati masolo na bino anata tolanda binonde boko bima ba grand perdant bata soni botiki ba eloba papa mba ba bomel bino banzambe nyonso Afrika botiki ba détruire bino botiki ti de bonnes valeurs bozaki nango bozo rejeter kaka bozo landa ka baninga bango bazo bunda bomoni bandako na ngai boyebi pourquoi les tout type ba abandonna kate non il faut tous à la sérieux tous à la non réaliste. Boyebi muto azalaka zoko bundela histoire na ye tozolanda keba abundaka na esprit mususu tokane omoni batuti oyo bazaka na bango ba peuple nomade bayebi histoire na bango bayebi le danger ke bazalaka na mabele te mais ce que zalaki bongo te banga bafanda na bango calme ba se contempler na Rwanda après tout ça fait des générations qui sont là na Rwanda quelques siècles déjà bazawana. Mais pourquoi bazaka kabatumoko likolo foka babunda balu parce que bayebi le danger pour bazoye leur identité. Et ndelo ko randa ka batuti un peu dangereux parce qu'ils ont cette histoire là na kati mitu na bango. Tozolanda bango bazo balali bapongia ba bébé te. Mais yo congolais ba pression mboka munene ou yo comprendre psychologie ennemi no en face ozo comprendre te. Ou lieu comprendre bon kuna na nord c'est quoi leur intention au boy ko comprendre ozaka comme taba distraction hein talanit baluba école moko a soni baluba ba trahir le Zaïre mais tomata to kitalelo yo peu importe et puis I'm so sick and tired of baluba koyaka Kabila avait détruit ceci Kabila avait ceci. Listen, Joseph Kabila ne deviendrait pas le président sauf que vous déstabilisez comme Mobutu te tozolanda non Joseph Kabila et Laurent Bazali occasion donc toi babaza ba président moko parce que l'occasion s'était présentée nani muta occasionnaka leur venue dans le pays c'est Etienne Tshisekedi wa Mulumba avec IDPS Tolanda Mobutu azalaka Zaïrois. Joseph Kabila balobi azo traité na ba étranger. Qui est alors plus dangereux pour le pays? Bobina balobi Joseph Kabila aza Rwandais tala ba Rwandais. Mais Mobutu qui avait aimé le Zaïre. Un Bantou. Fier ya ba racine africaine. Mutu na biso, papa na biso ya retour à l'authenticité. Mwana maele. Botele melinde konabino. Sikoyo, tangu rasa batuti. Qui n'ont qu'une affection vers nous. Parce que ma pépi biso ba machette, ba salo ba kosala. Bino bo se lamenter pourquoi? Ale baluba lelo bazu kazaka ba victime. Oh Rwanda bazo sala biso boy. Te baluba bomi betela maboko. Boyebi nini? Boyebi pourquoi il y a des Congolais qui souhaitent que nanga yati na Kinshasa.
Yap, ba bomma bino comme il faut. Tolanda, et ça serait une justice correcte. 8 millions Congolais ont perdu leur sang na Est Kuna. À cause de la lutte diabolique, il y a UDPS et Etienne Tshisekedi Wamulumba. Et UDPS a continué de trahir le Zaïre. Tshisekedi Oyo Akendaki Koyoka na BM23 na ye, a signé l'accord. Écoutez, mes chers Luba, Barwando, ceux qui bakwati na Kinshasa, tokodile na bango après. Mais ceux qui bako boma na bino baluba, j'espère que bozota la déjà mbongeza liboso na bino, hein? J'espère. Ah! L'homme prudent voit le mal de loin. J'espère. Tango bako sala bino. Tolanda, bino pebo kanisa, la femme congolaise qu'on a violée à l'Est, l'enfant congolais qu'on a coupé, ayebili kambata mokote. Boyebi criminel zala kinini? Te baluba. Bino kutume Etienne Bobo baby Simboka. Maintenant, une femme qui vous sienne, un enfant qui vous sien, que les maliches, les rebels, baboma, viola. You tell me, faute ya moi son ezala kinini? Faute ya moi na oneza nini? Boyebi faute nezala kinini? Tout simplement pour avoir Bantou et les Aïrois. Yep. So, bana na biso to perdre na Est, basio to perdre ba viola, leur crime a été seulement la nature. Tout simplement parce qu'elles étaient des Aïroises. Elles en ont payé avec leur vie. Alors, yo Muluba qui a trahi le Congo, ce qui baye ko salo mabe. Biso to sto katapongi, yondo za plus important que la femme là qu'on a abattue à l'Est. Hein? La femme Luba. Boyebi qu'est-ce que c'est mouta tout le monde en ali boka? Boyebi qu'est-ce que c'est être violé par ce que peut dire homme rebelle? Ba masolo salam na Est kuna za masolo moko très très horrible. Grâce à lutte de l'UDPS. UDPS. Bo fanda ndenge bozana bozela mbongi ozoko ya. Et naza tribaliste te, mais je trouve que bandeko nanga toma sont sérieux. Nations Unies, hein, bako dédommageaka bandeko na bisa ki voana te. Rwanda n'a pas de moyens à dédommager Bango. Je pense que la seule justice, c'est qu'on a la paix qui peut bomber peut balouba. Oui, oui. Oui, oui, il faut pas s'équilibrer. Œil pour œil, dent pour dent. Tozolanda, comme ça, balouba barotikala. Ils apprendront leur leçon. Que prochainement, quand tu veux trahir ta terre, parce que tu es animé par un esprit tribal, balouba boa ko prêcher à bateau. Te bino kutu. Même les journalistes balouba balikana ba YouTube. Ya sura babaka Sonia Bomakata. Alors que bino boyinela ka Mobutu nano. Ezalaka parce qu'il n'était pas Muluba. Bosa ba tribaliste. Crime ya Mobutu ezalaka parce que ezalaka Mongwandi. Tozolanda, ngeli kambu bino boyinela ka Mobutu. Bolobato UDPS au pouvoir. Boko salaka mieux. Mena kasai na bino bosalaka mieux. Bosa batamite ma be. Baluba bosa malédiction à Congo. Bozali bad news. Maintenant na comprendre pourquoi na katanga babomaka bino. Boye bande konanga nazaka nanga mwana mkene nanga bloko na te, hein. Mais toka kana ba histoire ba katange ba mitema mabe baboma baluba, mais quand je vois l'histoire toyebi ndenge baluba ba trahir Congo wana, je peux comprendre ba katange ba décider ba bengana bango. Pourquoi les katanga n'ont pas chassé les Congo? Non, parce que argument baluba ezala ko ba katange ba ngaba tunse pa na bango te. Mais apparemment les Congo, les gens de Kisangani, les Batetela, les Bangala sont à l'aise na katanga. C'est le peuple na katanga bazala ka l'aise les baluba. Mais baluba bozana katanga comme les Tutsis qui sont au Congo. Bozana efandeli mabe. Bolingi ko sankampare na biloko ya bato. Loko la batuti wana ekosimbate kan ndenge to bengana pe batuti yango bakatanga pe babengana ka bino. Et puis nanga so komi na Kinshasa tsheba wewo tu. Finalement wana kifula fula bazonga bisika ba uta. Bazonga. Kasai zapeka Congo. Bongo Kasai za Congo te. Kasai za Congo. Alors, bakwendo kofanda kuna na terre ancestrale na bango. Ceux qui bango bako boya terre ancestrale na bango, pour bango bakoma na bango mindele dans la tête, ça c'est leur affaire. Eux bakendo ko glorifier ba lui Michel kuna. Tolanda. Mais balou va trahir. Oui oui, ça c'est la vérité. Chilombolombo. Au moins ni bato ba uti ko kufa dernièrement. Makila wana koti suka na compte na yo. Na tata na ona groupe na wana ya ba bandi ya UDPS yo, ya ba bandi ya ba voyou yo. UDPS akalezala kata bato mwa mayele.
ozi batamaele tout o exclure bango ozi tous les voyous qui se respectent totie bango kuna force de frappe ba bandi ba voyous bozela mbonge zokoya comme ça tokotala ki force Kabila soko kozonga na pouvoir papa tiango mandan eloko liboso na mandan o Kabila chasse batoyo ya force de frappe hunt them down tokani hunt them down comme les animaux sauvages qu'ils sont tolanda voilà récupère limete wana limete comme solo en bois limete comme trop sale. Tous les voyous de Kabeka Mwanga sont descendus dans Limete. Tous les bandits de Moupompa sont descendus à Limete. Il faut aller nettoyer Limete. Que zongi sar espé nango ezalaka na époque MPR. Tolandi hein. Et puis eloko wana mozole wana il faut que pikolango ezali babe. Mozole wana Etienne il faut que pikolango longa na mabele na biso. Famille na baza famille libabe pour famille soni. Batu moka ba inspiraka la haine. Oh Mobutu azaka togolais. Oh Joseph Kabila rwandais. Bango ba bambela ka batu babikolo. Siko oya bango ba origine ki Malawi wana balobela kango te. Bango ba étranger. Batu mtema mabeyi de pesoyo. Bosa l'hypocrisie te boza binonde bo trahir le Congo Zaïre. Oui, le Zaïre a été trahi par les Balouba et IDPS. Ni t'était vous, ni t'était votre lutte diabolique contre Mobutu. Nde raso bakagamo yo, na ba Laurent yo, nde bazu espaste. C'est grâce à votre lutte. Tant que vous avez déstabilisé Mobutu, vous réfléchissez comment faire ce qui a accueilli, ce qui a suivi après Tilelo, vous n'arrivez pas à le maîtriser. Allez, vous avez l'audace, yakoya kanaba YouTube, bomi bimsa comme des victimes. Bandoki. Moluba mutuma be. Abatumoka orgueilleux. Bomoni orgueil. Kalogo la chilomblombo biloba loba. Nako beta Rwanda partir à Goma. Nako la ksenga na za fachi beton. Batumaka ba orgueilleux. Un langage qui n'est pas digne d'un président, d'un homme d'État. Paul Kagame derrière, tu wana kota kina Goma, tu wapi moindre pepin. Wala kisi ki moindre pepin? Kaka arrogance. Bozaka ba grosso modo. Batukaka ba même. To kwa bolir na phrase wana na constitution. Ce qui toke sous son talobi même manjiawa, ok makala 20 ans. Pour phrase de bomi Congo yango na phrase de bomel biso Zaïre. Même manje. E bomel biso mboka. Mema. Tala ben capable. Mais elle est ceux qui binoti. Bofandi on a cessé 7 ans pour pouvoir. Kaka ba voyage pamba. Kobuka ba banko ele ba distraction za ngatina. Aner focalisé na ko enlever ba kinois qui parlait contre Chilomblombo. Côté boy armée à Malongeza la quitté. Mobutu lui il a arrêté les gens qui menaçaient la sécurité nationale. Bino Bosoko a arrêté les gens qui parlent contre Chilomblombo. Un petit peuple, un peuple de petit esprit. Ce qui m'a fini Chilomblombo, ndesele logonini. Entre Moutasi na Chilomblombo, na Mouto yazali comme menacer la sécurité en Boka, wapesa dangereux. Wana anera monité. Ya mona kaka bato balobi contre Chilomblombo, comme si Chilomblombo était un dieu. Chilomblombo, si toi tu es Dieu, alors je préfère aller signer le pacte avec le Satan. Denga Mobutu alobaka ko signer pacte na Satan pour que la paix règne au Congo. Tozolanda, soki yoza mwana nzambe, alors biso tokosala la rébellion contre Dieu. Yokoza mwana nzambe ta? Mwana nzamba moyibi, mutema mabe. Mobala le kuta, yona vérité boswana. Le mensonge a commencé le jour que toi tu es venu sur la terre des hommes. Venu na yo le kuta, ton existence le kuta, ba diplôme na yo le kuta, ton parcours le kuta, ton makamono tout le kuta. Rien de vérité avec toi. Menteur comme ton père le serpent de l'ancien temps, fils de menteur. Car le roi Satan a zaka aventurier farceur zo ko sala batwa. Voilà la ponga bébé. Yo Chilomblombo, to ke lukelo berso siko ke la ponga ba bébé. Mi yebelaka, tes jours sont yebaka déjà ce qui est devant toi. Kolanda ba rubo ko sauter. Biyo mezali boso. Yo landa so ba américain. Soko yebaki balo to ko beta yo. Mwana mobali oyo. To ko sotise yo. Toi tu penses que non a confiance en toi?
Oui, non, que tu es moins sérieux. Toi, tu penses pas que tu es moins sérieux? Tozad, we got good plan for you, Chilomblomb. Tu comprendras que dans la politique, il n'y a pas d'amis. Ce n'est que les relations d'intérêt. Ok, bande konangeza lenga mamluba. I love you all. Bye bye.